basombeli nga tata senga po mata kala so basombeli nga mbongo ezate babongisi nga te suki bandale banda jour lati lelo ezanga ka boy le côté papa langa taka posa suki ondeza mbongo ezate taka fete elobi poso kutelinga nanga kuba kanga ka 3 suki ya maboko eloko ezate papa taka bilo ndeze ebele boy eske nazozonga ndako nakende koteka naki nazonga nana biloko ebele boy nana sombeli bala te eloko moko te bona mbele bile 25 nazomona nadinda na mabele toni tona kima ta mboko oyo papa miko ane oyo match ya mabe makasi tala mesa yo moko tala mesa ndenge biloko efandi basombi bazate toyebi te soki totekela banani ba oyo eza baperissable parce que l'équipe premièrement talaka oyo azokatanga suki neve na ngai mona kende salo eza te donc toyebi te soki tokofete na misapi to pe na makolo to pe na mabumu na biso toyebi te donc eloko te pasi na pasi elamba soko moni otonga eza elamba sika te ya elamba kala nazobambango nde kobamba pasi siri pasi oyo nakoloba donc soki otali maison ezalaka bilamba ezalaka boye te donc pasi siri pasi bato mbongo otongisa bilamba wapi mbongo na boka bato eza te mama na ngai ye balobi bandeko na ngai ya Europe bandeko na ngai ya États-Unis bandeko na ngai ya mokili mobimba oyo tolukaki eye na bandako na biso ayuna balobi na box Orao Telecom avec wifi pour recevoir plus de 200 chaînes na ba télévision na bino. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres. Laissez-moi de vous dire un grand merci. Pour vous aura toujours branché na box Orao Telecom avec wifi. L'actualité nous oblige, pourquoi pas la rapidité c'est nous. Merci la confiance Nabino. Merci à la grande équipe. Orao Telecom avec wifi, leader ya ba box. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro. Oui, meilleurs vœux, salut à vous tous ceux qui nous suivent de partout sur le www.elengiacongo, votre meilleur site. Merci de nous avoir choisis. Devant vous, c'est toujours Glody Diasuka, la mignonne de la presse, la maman des Preston. Vraiment, je suis très heureuse pour aujourd'hui de vous rencontrer tellement nombreux de partout où vous êtes. Là, je dis un grand merci à la grande équipe technique d'Elengia Congo. Merci à Tracy Mbelenga Pro, la main magique. Montréal, voilà, les jeunes mariés, papa na Preston, coup de chapeau, Moussala Kitoko, Elengia Congo en avant. Merci à ma caméraman tout. Voilà pour aujourd'hui, la million de la presse à lobby qui est sur terrain. Pour Ezea Koinda, Noël. Est-ce que réellement, Kinoa, bazo fêter Noël? Eh vient à Alain Carré, Jogo depuis Qatar, balobi, Noël à Kala, na Noël à Lelo. Est-ce que Ezala nenge moko mbutu pesu ya mboka? Est-ce que Kinoa bana moi likuta, basompe la moi cadeau au Père Noël ya ba mabana ta quelque part dans cadre ya fête nyonso wana to redécouvrir ngo na descendre sur terrain au toko sala ensemble na Elengia Congo la mignon de la presse azana toujours pour na ko satisfaire bino partout bon mon ville à Kinshasa tozo moi commune moi bandal moi quelque part bino mo na place to kende wa ja to na nzela to bima na parcelle kaningi zalara pour na se pesa bandeko tout balanda biso et puis na souhaiter ba meilleur vœu na bino tout. Joyeux Noël de partout à la grande famille Diasuka et puis ma belle famille Mbelenga. Vraiment, ils ont plaisir, mais ils ont ça la pas si par rapport à la situation en Mboka. Na ba fête au n'engé ko coïncider donc pas si vraiment éviter ba kino est-ce que baza on a moyen ya ko fêter Noël na nouvel an on ne sait jamais. Voilà pour ces Glody Diasuka na micro na lobaki a revanda boete nga pena etant que maman fona kitana ye ba position mboka eza ndenge nini concernant ba fête oyo. Bon kombo la Judith a toi na Kaluka Kasanga quartier 1 numéro 22. Et le côté papa la ngata position suki ondeza mbongo ezati taka fete lobby poso kutelinga nanga kuba kanga ka 3 suki ya maboko eloko ezati papa bana kuba kolata te po mbongo na maboko ezati pa to feta suka nde ya ba fete yango to comprendre te eza nini ba neno se leka bien ane ya mabeka yango
eza normal te papa, eza normal ta mukie te, to comprendre te, to comme na suka, suki a pambo penza papa ya so 5000 francs akende, atika so vanda kimia. Eloko te bilo nyonso eza ya komata, bilo eza komata, dollar eza komata, to koka te, to kufa. Papa taka bilo nde eza ebele boye, eske nazozonga ndako nakende koteka. Naki nazonga ndako na biloko ebele boye. Eloko te koteka eza te, mbongo na maboko ya bato eza te. Eloko ezoboma kaka dollar eza ya komata. Moye bato basomba biloko eza ndeti nga kunde na zabo. Na nasombeli bala te eloko moko te abona mbelo bile 25. Nazomona na dinda la mabele toni tona kima tamboko oyo. Na kosi yo. Eloko ekiti na ngote biso to ke semba chaque jour. Eloko ekiti te eloko te bakosi. Na kosi biloko to ka ke biloko ekokita biloko ezokita la ngote ka de toso. Loko to sombi rama ya mis na 32000 cartons. Mais to somba ngo 15000 18 000 comme 32 000 na lembi papa to vota awa ngai tout d'abord naza maître Joseph en tout cas naza na quartier Otobengi eza na Kanluka na commune na Bandalungwa et donc eza ka moko eyebani na mokili mobimba Kanluka eza na mutu moko otuna na Kinshasa abosani Kanluka te yebiso ndeko eza pasi soki mutu aza na mboka na ye moko azobika lokola aza na mboka mopa eza pasi vraiment pona nini nazoloba ndenge wana tala batata bamama bandeko ndenge toza wana milelo na milelo pasi na pasi parce que transport kutu po longwa okoma na ville ozomituna na kokende lolenge nini poche eza ya kotoboka mbongo eza te eloko te sikawa bato bakokana ata bona ne ba Noël wana lolenge nini bakosombela bana nini bongo eza te misala eza te mafuta pe o bafutaka bato ba mwa eloko na suka ba mbula boye po ba eloko moko te sikawa bato bakokana o Noël bona ne lolenge nini aza koloba makambo wana oyo kaki koloba mawana ekoki kozala na bamboka oyo ezinga biso neti baangola bamboka misusu na Congo soki moto akosaki o biloko ekiti o boye na boye eza lukuta tala réalité tala yo moko mokauka ndenge ezali biloko ekiti wapi eza bato ya lukuta bazo rêver peut-être bazo kenda kindoki batali biloko na bamboka misusu baye koloba o biloko ekiti eloko moko te milelo na milelo sio moto azwaka mbongo atambolaka makolo tala ndenge na toki boye et en plus nazo yebisoke ba biloko moko toza komona na mboko atuka elembisi mwana nyonso ya mboko batata bamama bandeko tobaye atuka babuzo boye atuka totikale komona na bamboka misusu te tobaye yango vraiment esila pe na mbula lokola mbula esili yango pe makambo nyonso abuzo bwana lukuta otokitisi biloko mbongo nyonso ana esila pe esila atuka te ce qui est vrai ba fête na Congo de GBba le 25 Noël échangé ça sur roi libosote mais il y a tout on des pe na problème le 19 le 20 et créer déjà que semaine lundi mardi ba tout salité donc week-end il faut ça ka boya que mali lika ah biloko mata kinde biloko matinde mata kinde kutu biloko kitita dollar ekitite biloko ekitinde wana zaka pona lobarara te lo te provision zaka oya kobangela lundi na mardi wana to bombaki wana nde mutu eza nani mais provision Noël esomba mitin ke ndako pe na mpiaka premièrement pe oui pour congolais to vivre na taux du jour so déjà lundi mardi mercredi bo salité donc samedi déjà bo fêter tin bongo Noël en mo bo fêter tin mais sinon pe mboka kaka mbongo eza te papa côté que ça passe bambo pe monana te tala pe na bimisa biloko kaka so pe 2000 ka 2000 ka papa te ane kaka nde ba fete ya mone tala kaka biloko etambola te papa miko ane oyo match ya mabe makasi tala mesa yo moko tala mesa ndenge biloko efandi basombi bazate toyebi te soki totekela banani ba oyo eza bapérissable topuaka oyo tosala nini ipare ke bato basombi baprovision babombi na bandako donc kote ke eza te circulation ya mbongo eza te donc pasi
toyebi te soki tokosuka wapi. Tofandaki 3 jours na ndako te papa, circulation ya mbongo eyebanaka na période ozomona mpenza vente ozoteka wi sava oyebi ke oyo nateki boye lobi fo nasombela bana biloko boye, mais circulation ya mbongo eza te koteka pa. Vraiment, je vais noyer na yo moko nanu. Vraiment, passe l'équipe papa. Passe l'équipe premièrement talaka ozokatanga suki neve na ngai. Mona kende salo ezate. Donc toyebi te soki tokofete na misapi, tope na makolo, tope na mabumu na biso toyebi te. Donc eloko te, passe na passe. Secret mbongo eza nayebi te so ezoleka nzela nini. So bino bomona ngo. Donc nayebi te so bomona place mbongo ezoleka. Nayebi te ba mikondi botseli biso awa soki ba osala nini, donc toyebi te. Passe l'équipe. Mbongo place ke yebi te les 19 les 20 bomi biso donc moyen te. Azokata neve na nganda azokata ngaso po munga okende salo ezate. Munga okende salo ezate. De nayebi te so donc so etolo banini na mboko so pe to teka ngoto kabola mbongo nayebi te. Papa na osoma soso ndeni. Na osoma soso ndeni. Na ya suki ya okende salo ezate na osoma soso ndeni. Na osoma soso ndeni. Matata po ya tiki biso iolela siko to sande. Nalali na kaka de lobi kuti na obimate pona na ozaka na ndako na obimate. Biko na bona loba vraiment nous avons besoin de bateaux mitus au sala pour n'emboka oyo. Bati ya biso ba inconsciente, bati ya biso bateaux mitus au sala parce que nous avons besoin de social. Nous avons besoin de social les a bien. Courant mai comme ça les bien. Bati ya biso ba inconsciente, nous avons besoin de bateaux mitus au sala. Adwana quand le kana katien na commune Kitambo. Sur avenue Royale, nous avons la route Kiamfu. Et le morceau mona tongeza ilamba sikate. Ya ilamba kala nazo bamba oneko bamba passe sur passe. Ona koloba. Donc so tali maison za bilamba za la boete donc passe sur passe donc so mbongo to bilamba mbongo na boka batezate donc passe over being sur passe pour personne nyo comme mais ba so ba na télévision votre opposition abalo ba comme population bato majorité ba comme opposition siko muto aza penal ba pour la population azana été pour so biloko ba ba tout et dans l'opposition et dans la majorité ba lo ba so ki la télévision na plateau ba le la population bato majorité so ba la télévision professeur le bibo to lo ba lo bote pour ba tuna bisote il faut tuna ka bisonde to bisa bango auto monaka ba tuna ka bisote oyo kona ba lobby donc ezana ça c'était soko tali msala o salama o monaka non ezo salama ngo lokote tala non Congo kufa kala nous sommes raison mobutu banda kenda mutako bongsa Congo na près 16 ans to sai 17 ans mutakenda azate circulation ya mbongo ezate matata bloquer tous les coins oyo ko tibisa mbongo ya linga ya liaka bato so bakolia te akanga tous les coins oyo bisa mbongo donc circulation ezate mbongo ezate maboko bato donc passe sur passe na Congo donc to mwiso neto kolobate basala ndenge balingi menzambe akojije bango lokolo bamlingo komisize bango mote nzambe ndi mutakojije bango to na passe sur passe bana ezama pona ngana bango ezama songe pas nous cause sur le loté ba cause abiso chaque les 30 ba cause abiso opposé les 30 les 30 mu dans le bina pesa bien donc ça et ça limite chaque les 30 ba discours ba na télévision ba na pa peuple et ça ya kokosa nebo ba tesa mimba di banga komba mutu ba di banga e bongo zaki wazaki matata ponyo matata ba yo ba di banga zamba li banga ya makasi est-ce ka fonga o le biga bazana mbongo 4 millions batikile bango économie ya ko futer bana mineralité bana ba ko futer mineralité bana ba ko kota hôpital ofele bana ba sala boy ba kosi na bango baluka ndenge msuya ko level mais batiki ko kosa yoso trop c'est trop ngoto ko tomboka biso tout ba ko biso mais ko tomboka te ba zato ba zo to ndimaka passe nyiso to ndimaka passe ko le passe ko tonda biso tina mutu to biso passe na mutu to bimina balabala bo biso kandima mesana ko boma eza normal te eza anormal parce que mboko la façon ba kumisa ba mona télévision de la RDC ils ont budget à 4 milliards ils ont ba diamant ils ont ba cuivre surtout le biga maka ba diamant surtout tika mbongo ba kura ba pa ba futa ka banda e ko bonsa mboko mais lokola baza mbongo bima ekotela kitunga intel mbongo kota intel azuya tini kitunga na ya ngomoni mboko oyo biso population do souffrir to ana souffrir ndenge to lobate o ba osala nzamba ko jishe bango gouvernement ko réussir na 4 millions ba kolonga te ata basali elo ba bosana ke tito kene boye balobi to basama ngo 2 ans ba selo ba ngombe betaka kili to wanaki na 10 ans silo monanga ngo bele siko ba sous 2 ans eza bele et ça peut mketa ngo silo monanga ngeza mke to ba monanga ke 2 ans eza bele 2 ans eza bele ba monanga ngo poto bandile luto ba to banjango lelo même ko to ko na suka ba monanga 2 ans ke ko bele donc elo no bisa bango ka ba bunda ne ba bundila ngo ba iba ke population pe azana matoi ayoka nyuso basalaka nzambe pe akoshishe bango papier elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro